en Dieu avec les services de prière et de culte. Suivons l'histoire du Congo et les documentaires des Congolais. Soyons connectés sur les actualités des filles et des fils du pays partout dans le monde. Découvrons des émissions de qualité, partageons notre savoir. Nous sommes à votre disposition pour vos émissions en direct de notre studio, dans vos églises et même dans vos maisons. Appelez-nous sur notre numéro WhatsApp. Boss Brothers TV, tout le monde en parle. Bonjour de partout où vous nous suivez, c'est bien la charmante Bibi Swami, Molobe Nabino, Monoko Nabino, Moto ya CP Sarabino, toujours na ba diversité, il y a des missions, voilà, partie ya émission Nabiso. Trop c'est trop ndenge tolobaka trop c'est trop ne makambo ba mama ba papa ba ndeko balingami na kati ya London City ozala pe na libanda ozomona table na biso ndenge eza kongenge ndenge si etandami ya de diversité de produits ouais na ye lisusu comme ka ndenge na bisaki bino bino nyonso bokozwa occasion food supplement kaka na émission na biso ya trop c'est trop tolekaka bongo na mama na biso bébé tolobaki bobanda kozwa biso 2 fois les mois donc c'est-à-dire so bozwi biso lundi à lelo intervalle à lundi moko le lundi qui suit toleki lisusu pona ko aider communauté na biso toboyi bakufa toboyi ba mort prématuré toboyi kolela tolobi en tout cas fini na biloko mike oyo biso toyibaka te boye na lobi lisusu mbote shalom na bino nyonso bobanda kokotisa baninga de boss brothers ya bino moko ya kwa wana esika obolandaka biso na Facebook c'est la TV télévision na biso na ba décoder so pe moninga zaki connecté te banda osale rappel tindela eloba masolo mayema sepesaka communauté na biso. Bonsoir mama bébé, bonsoir maman bana mboka bakolanda yo esengo na kati ya mitema na bango yoka yo moko vraiment kopesa bango lisusu mbote pe kolobela mainini yo kolobela biso lelo. Merci. Oh merci maman. Lelo na moko lelo tozongeli kaka ndenge mama bibi a introduire déjà masolo na biso ya kitoko oyo tobanda pe to continuer nango ya bokolongo no banzoto vraiment santé balobi linga santé na yo santé ndeza eloko ya liboso biso tolobaka santé eza number 1 mama bibi parce que ndenge tovandi biso mibale awa so tozali santé malamu te towa okutana pe na studio te tonga toloba pe te toyokana ta mingongo totalana na misu tozali po santé eza malamu yango wana ezopermettre biso tokóma na kati na esika oyo pe toprésente babiloko ekosala bokolongo no banzoto na biso. En tout cas nasepelaka na mo wana vraiment oh mama bibi alobaka mpona bopikiliki la charmante abakisaka bwa bokono bwa nzoto na yo moko mama na nga papa ozolanda biso na kati na ndako kosepela ya ofele tobiki na biso parce que ndeko na biso congolaise na kombo ya mama bébé aza na souci ya communauté na ye bikolo mususu basi ba découvrir makambo oyo bayebi ndeni kobatela bopikiliki bwa bokono bwa nzoto na bango biso tozaka batu tolinga kolata bon chic bon genre mais pour na traitement na biso pour na santé na biso na kolo bato zalaka ba l'échec mais cette fois-ci la charmante alobi tozali susu ba mikila te tozali susu ba l'échec te vraiment santé na biso to banda ko batela yango lokola liki balobi linga santé na yo po umela santé nde yango ekosala yo tambola santé nde ekosala yo lata veste vanda vraiment na kati ya nzoto na yo soki mo sapie beli lokolo eza na pasi moto pasi kingo libumu nde kokoka takola te lamba wana te bala liso na mbeto hôpital bon ba combien santé na yo ezalaka nécessaire nazo pesa tango pena na mama na biso bébé to sala moi moke rappel la fois passée to ekola ki vitamine C to ekola ki vitamine E et puis mai na biso ya komela ndeni tokoki mai ni tokoko salela comment tokoki ko maintenir na ba pollution ya mboko yo biloko to lira to consommer ke koti mais to senga vitamine C kota po esukola biso mama biso salela ki biso démonstration
et tomonaki vitamine E bamafuta bagrese bangulu la charmante alobaka ya kotumba tokonsomaka malangwa nyonso mafuta evanda ekangama na taba ntango mama alakisa biso tobaki wow bandeko bele babenga nga babila charmante na bangi mpona ye mafuta wana ezalaki concentré ekangami na kati ya molangi wana to vert namoni yango siko na kati ya motema na nga yango tomonaka bacrise cardiaque pamba tozomona bato bazokufa na ba AVC bato bazokufa vraiment prématuré très tôt à bas âge omonaka motu bu alalaki alamuki te nzoka makila esi ekangamaki mama mekali soki kosala mwa rappel koexplike bandeko nyonso bazoki occasion ya kolanda biso te bayoka biso. Merci maman Bibi. En tout cas, la fois passée, tout ça qui démonstration, il y a vitamine C. Na vitamine E. Vitamine C to bulakisa ki pollution ndenge ezali partout pollution ezali vraiment. To benga on ba free radical. Olinga te tozo consommer tozo kota na ba voiture, tozo kota na ba train, ba métro, ba bus, tout ça. En tout cas mboka na biso place to vendre Londres eza vraiment ville moko polluée. Pollution eza vraiment makasi. Je crois tout le monde on a ba journaux ndeni ba zo battre pour la pollution. Alors par là biso to yaki na vitamine C na biso to sala ki démonstration ya vitamine C to tala ki ndenge ni pollution ezalaki ebele et puis ndenge ni vitamine C et sukola ki kati na biso ndenge ni pe sukola ka kati na biso na komela yango soko meli yango pe eza na pendant 8 heures du temps et ozo garder na kati na nzoto au moins que l'enseignement venait côté la charmante vraiment ça qui faisait qui comme merci pour les malamu ni babi ko zanga ko yebeza liwa ndambo mama ngala mona ngo eza kuti liwa ndambo te ya mobimba peza parce que oyebi te ozana kozotamba na kufa vitamine C et daki biso mbala wana kuna to mona ki ndenge nini ezali ko sukola pollution na kati na nzoto na biso pe longola ki etikali pe pendant 8 heures du temps so to bakisa ki sous pollution mais ezali kaka ko ebombami parce que c'est vandaki na kati moya pollution ekota ezalaki te ezali vraiment le kuma malamu très important to mona ki biso to lobaki ke biso ba saint tomate to vivre ngo to mona la charmante baki ko mona ka ye moko te fona ba na ye communauté mobimbe profiter na to mona ki par là to eko sa sous démonstration na biso ya vitamine E to mona ki vitamine na biso e wana ndenge nini mafuta ezaki ko e absorbaki mafuta nyonso pe ngolaki yango biso to lingi taba to sala yango na bakoni milinga wana solo milinga wana to sepela na ngo po mutu so linga mo eloka ko tumba po moi milinga na mutu sala ka baya wana pe mabe na santé vraiment malamu te na santé na biso par là siko soki pe oza kombila vitamine C ezo sukola pe ba milinga wana nyonso tu moye kanga malakasa ba poumon na wana kata nzoto na ezali par là vitamine E pe lisusu ezo benda mafuta nyonso na normalement vitamine E na kata nzoto na biso elongolaka esalaka mix ebalolaka babiloko nyonso le et puis elongoli ba unwanted fat la fat na utilité pour la santé et que na ngoli yango peza tomona ki ndenge nini memaki yango nyonso to ebwakaki yango elingaki yango vraiment lisusu te yango ezaka bien bato oyo tolingi kolia lia mingi mais soko ozomela vitamine E na yo oza penza bien parce que ntango nyonso ezolongola babiloko wana na kati ya nzoto eza vraiment malamu te mingi bwanso tomelaka yango lelo lisolo ya malamu mama Bibi oyo na memeli bandeko na biso ezali bongo combinaison to benga yango de big five na biso yango eza na liboso na kati ya big five na komona big five na biso yango oyo ndenge eza boye eza 3 eza big 5 na oyo to benga oyo penza eza whole plant protein na kati ya big 5 tozomona toza na whole plant protein toza na omega 3 toza na vitamine D toza na oyo tobengi ya bato insi plus ali toye kozwa suko oyo eza double X nyonso tokomela mbala moko tosangisa nka nyonso tokomela mbala moko
oyo nyonso sikoyo ezosala basic Okay. ya nzoto na biso nde tozali mpo moto ozala vraiment bien na kata nzoto na yo fo ozala na mélange wana to combinaison ya bamélange nyonso bavitamine nyonso oyo wana tobengi de big 5 yango moto ezosala balance na kata esimbi mpena bopikiliki bobokono banzoto wanga ngaye ndeko mokozala na biso banda kosepela ntina nano bagene wana mpenza mpona mama bébé parce que aye na solution aye koapporter un plus na kati ya communauté makambo ya boye nde la charmante alingaka. Merci mama bébé, continuez na yo penza ezosala kitoko mingi mpona moni vraiment ke tokolela isu mingi te. Voilà. Omoni mama bibi ezalaka maladie nyonso na kati ya nzoto na biso eza des fiches aussi eza kozanga ba vitamine ba minéral na ba supplement so kozanga yango na kati na nzoto yango mpe bima bokono na kati na nzoto. Pourquoi? Parce que lelo na mokolo ya lelo kolia na biso ekoma ya malamu mpenza biloko nyonso tolia eza fabriqué nyonso tozolia eza fake. Bon sikoyo na kolona biloko nde tozala kolona biloko vraiment biloko ebima organique ezala susu bongo te tokoma bakoma kotia kaka batie fertilize batie babiloko na bango mpo biloko ebima ebele noki mbala moko batia yango sur le marché ko bongo sikoyo biso tosomba yango vraiment avant tokende na mosika mama bébé bandeko bakolanda biso ebele na bato bayebaka différence te différence ya produit naturel na organique mpona yo vraiment moto osimbami na makambo ya santé mpo ntango nayaki kuna na conférence nakutani na badocteur la charmante azo rappele mikolo koleka vraiment so toye lundi tokoya vraiment na docteur moko kaka ya bafood supplément oyo aexplike lisusu bandeko bamona vraiment combien makambo eza sérieux pese biso na différence wana mama. Ah merci mama bibi. Différence na opesa bandeko ya organique na naturel. Voilà. Bon eloko so tolobi eza naturel nature mute et bimisi yango bo muta bindo nazo ondunda nanga eza naturel. Oui c'est bien bon aloni yango na sima ndako nae abuki kaka le ayebi peut-être soki ndeke asalaki salite likolo nzinza lekaki moins 7 moko asala simbaki wana ou bien aswaki yango atiki venene na kati wana yo yebite yo yeka ozwa yango lobi ke non eza naturel bien bon. Différence ezani o eza organique baloni yango bakengeli yango malamu bien contrôlé uta na se nango na musika nango na racine nango te baye nango na manufacture tango baye kotia yango na kati ya nini ya boîte oyo nga nazoloba mpo naza sur nango mpo biso na nini na Naturelite na compagnie na biso tozaka na bilanga na biso tozana babilanga alors babilanga wana eza bien contrôlé banda na lona nango te bakoya kokotisa yango baya kokotisa eza vraiment contrôlé batamangala balobaka appellation bien contrôlé mais siko supplément eza pena bien contrôlé à 100% wana vraiment en tout cas parce que na yebi yango nde tosala pour ça na bafemme tolandela biloko nyonso ndenge ka ezala wana tiki kokota wana par là en tout cas eza vraiment 100% organique organique yango wana mais o eza naturel ebotani kuna elandami te na ndenge contrôle exacto médecin moko aleka exacto na lula lonaki na nga matembele na nga na nsima ndaku bamama mosusu bakoma mpe na bajardin na bango asombaki graine atiaki ndunda eboti abuki alie abikaki na olia naturel bio maladi exacte mais nzoka nde maladi ya na se nango maladi ya na se nango parce que oyebi place ne elona mate parce que mosusu oloba te nga nakendaka na winzo wana antoka biloko na bango na ferme bakota ronfo eza naturel babukelinga mpe nabuka lelo lamba lelo nzoka tozomema mpe kaka maladi nabuka lelo olala oyebi te poussière nini elekaki wana bakontrolaki yango te ozwa makambo oza très très importante mpona communauté na biso bozomona masolo la charmante alingaka elengi mpena yango tobengaka ka bio onga kutu na nsima ndako nanga matembelelo naka bitekuteku neti eme ayebisenga botina mpe na biye mpena alingaka la rose akeka na nsima ndako bango kuna na Northampton abuki kaka mbala moko batie na nzungu balambi or koyeba te na différence o naturel na organique babandeli yango banda na sous-sol mabele wana eza contrôlé racine ti ezokola bazoleka bazocouvrir batala soki nzinzi alekaki ngungi aswaki mwa soki mbwa alekaki pembeni tout ça na ferme biso tolalaka kuna te baniau balekaka bakotaki na kati batikaki mwa malise mwa maladi kuna ya mike yo oliekaka bongo eme oyebaki te sikoyo na organique tellement balandeli yango ntina se mama mpo
obela exact sombaka produit oya Neutralite food supplement na biso ya ngoyo bana mboka ba mame belé pe ba benga basi bazwi ba vitamine C na bango bazwi ba vitamine E na bango bazwi ba B5 na bango ba bi mama charmante biso to mi bange libela poto liaka ka biloko ngo ke bilela ka ndengo na to somba ngo partout siko pe biloko ngo to somba to bi pe molona na ngo te donc ça vraiment très important la charmante abeti c'était to somba ka ba vitamine to melaka air ngo to zela te pollution to nda meke et comme bimela soki na nzela nini ozala na mbeto hôpital bongo luka ba yela mama bébé on sa susu na tanko yate akopesa traitement ko zala rapide mais alors que tant on a nos belité c'est le moment yango yo au prévenir au attaquer au kangaba porte nyonso oyo ba maladie wana ekotelaka pollution wana biso nyonso tomona yango totambola na nzela esika nyonso tolekaka na ba metro ko simba na ba bisi bipai ba biloko mike wana ezalaka metango meli tomona ki l'accès biso ndenge nini ebomaki yango mama na ebite soki na ba combinaison oyo il y a aussi une solution mélange nini oyo memeli biso oyo ko lakisa bandeko nyonso ba ko lando lelo. Merci maman Bibi likamo na ngana ba tsasus na organique na naturel omoni avion tango elekali kolo iboka ba kérosène yes wana nesto ezape ba chemical baby ça appelle biloko na bilanga nyonso sans que biso to mais par contre biso place ba femme na biso ezali bilanga biso eza to sombaka espace aérien na terrestre avion ko les en tout cas place on avion les karaté sur qui la raté donc ça bien contrôlé paysage vraiment bien place on est vraiment bien contrôlé avec pour les caponaté parce que avion dingue sur qui la ka et boka ezo ko staba sans que biso to mona mo ale bon ba place mususu otolo na biloko na biso avion sur qui la wana biso to yebi pete ona simanda ko to mona hélicoptère ko leka la nikolo to yebi maramni yango kitela biso na sete so fait moi beskrema ekitaka to yebi te yo nanga donc c'est le moment yango ba maman ba papa bande konyo so boko landa biso monde entier ezaka pona bana London te maman beba lo baki ovanda kana France ovanda na Belgique ovanda na Hollande partout en Europe aux États-Unis le Liliane Oyisa na kati États-Unis benga ka mama bébé a continue de le par poste donc ezate ko biso kuna to kozwa ndenge nini mama nanga Mimi Chibangu albinga kasi na Suisse mama charmante na zana mobembo na oyebite nini na kozwa ngo benga kaka mama bébé akolakisa ndenge ni a continue la yo asala kana ya ke moko na poste atindi atie batembre soka refuta ba poste o de soki ndenge ni akosala ye kaka mtaye baka biloko na okozwa ngo obana kosenga po ezaki cité eza biloko babenga ngo food supplement donc esalami na base ya ba fruits na biso la fois passée biso to transforme makasi rolia ba fruits te ba biso faut consommer 9 fruits par jour mais mutazo mona somba lo mango aluka avocat soki confiture soki nazwa soki grape soki nini ta ezala raté mosala sur mosala ba nikeli yo déjà na mondele asa saleli yo 23 bande kolanga quel avantage 23 fruits in one go so kozino encore Mélisse c'est-à-dire olie ba fruits nyonso na oyebite na mangousta ezala susu te na mona rango te na poto eza kuna na kati ya mulangi wana okuta nyonso yo linga fruits moto na olie soki likala konki soki nini matonge eza kuna otondolo tout baseleli biso na na kati yo kotisa kaka pona bo kolongono ya nzoto na yo mama papa eza pe prix moko eza ya bien moko makasi na ndenge moko osakana te to sombaka biloko cher to koki koseka to kokomona ngo fani mais pona santé na yo ya pas de prix bande konanga donc to benga ebele kande ba mama ba benga surtout ba mama baba bazara vraiment ba batela kandako papa ta mso aza mwa libanda Melissa pe na papa balobi eza pona ndako mobimbe zaka te papa nda bela kate papa ba papa ebele bolinga pe kokene même papa jipi ko sala ba contrôle la bino c'est le moment yango yo o eyeli bino na kati ya munoko ndako ezate ko to ko luka ya zala ka wapi alobaka na munoko nini o anglais difficile te azo ba na lingala soko lingi pe swahili kikongo ba translate na la charmante au trans on a chiluba minoko nyonso mama na biso aloba ngwaza mwana Congo donc eza facile pona yo obikisa molimo na yo obatela bana na auto expliquer ki lisusu eza te ko banga vitamine na ko koma vimbova na ko ya maburo te mama bébé beta lisusu c'était place po bato bele bakanisaka soki ameli vitamine etala munene na biso eme modèle bangela munene yo linga te mama
Merci maman Bibi. C'est ma food supplement na biso et ça amenité. Ouais. Vraiment en tout cas, ils a bien contrôlé, ils ont la balance et donc nyonso o ils a moins na katanzo tonayo. Il y a moins complété. O ils a plus na katanzo tonezo longola. Vraiment tous en a ba food supplement il y a bien. Et ça amenité. Par contre, mutu o yani ko konda to chaka na weight loss management. Wow. Oyokonda okita pena nenga bien oza shape moko malamu. Balance ya kitoko balance. Exactement. Akonda ki matame comme ni sous lokola kwa cher corps. Aluka ki muki akero luka sous problème. Non. Biso vraiment toko lande la weight loss management na yo et puis ozana énergie. Ça sans équilibre comme quand tambola ndiye mutazo ke liboso ndiye azozonga sima. En tout cas, tu contrôler bloc parce que ça a très bien contrôlé, très bien suivi. Oui, parce que aux avez full énergie pénale. Moi là-bas, moi sous ces alaka, so ka outi musala lembi aza vraiment fatigué. Azo ko kuta ko sala musala sunanda côté. Par contre, biso tuzana tuzana vitamine B oyo ko pesa yo penza makasi aux avez l'énergie na yo ata outi musala o ko pe ko sala musala ndako na yo ko sala bien aux ala très bien. Surtout pour la maman la biso ba kena ko sala ba care ou amemaki alembi aza épuisé mukongo aïe ozalaki wapi banakala mama ona soki mwa tonga moko ya césarienne nzote komba kolemba pamba Maman bébé makambo vraiment expliquer bandeko ba yoka yo penza. Merci maman Bibi. Mama malamu to lo barelo na eloko za na tango na tango oyo tango ekoki de façon que tout ça la prévention na katanzo to na biso bien biso ba o déjà tout ça attaquer na ba maladie tout ça sco repair na o déjà ici ba voilà na katia ba nzoto na biso pour tout ça la malamu. En tout cas ba oyo ba sala ba kayu azozo na ndako aza vraiment fatigué épuisé. Tous na range donc na ba combinaison on to pesa yo soko meli yango maman Bibi so zongelinga te wana vraiment en tout cas lukanga na ozo ka docteur na biso ya congolaise ninga zo beta seta ozong sambo mama yo soki na osombe loko wapi bazong selombo ngona kena na buti na zo vitamine B complexe na CP na ngala ngote bazong si mozo yoka donc azo yisa biso déjà que soki esimbité azong donc c'est-à-dire que simba azasir na kisi na ye oyo amemeli biso boko yoka bandeko babolingo la charmante alobaka azalaka pona bino e bino pona ye yango amekaka kobomba basekele na ye te na bona nga ona bombaki na ndaku mama charmante boni yongebungebu lailai kaka yo moko sekele na nga yango na neutralite ngala ba supplément la salaka jeter pona linga vie so ba koboya na ba ne na bino bopesa bino nga atati na 150 200 ans na zala na ka pona lula vie mama bébé na nenga kosaka te ba mama ba papa bobenga na lubozo ba supplement na bino na nunzongo oza na bana na ndako oh mwana moko lokomi kuwe koma kosala pasi pamba na bana mike ba koma nzoto lemba mona kotuta na ka boazoki pola ba vitamine eza na kati ya nzoto to le grand temps benga mama bébé to bengi mama charmante numéro na ye yango wana food supplement numéro zo leka wana yango wana ya mama bébé soko comprendre pe malamu to ngo poser ye lisusu ba question azalaka wana 24 heures ayambaka téléphone na ye ako expliquer yo ako ya même na ndaku na yo po atikela yo ba produit ba mama ozana bezo ke neto na ke na hôpital moko na ke na French hospital ba osengo na no fiche opesa na mbongo wa fiche fiche ezalaka te fiche na biso za mama charmante za mama bébé ye moko to soko bosani obengi kana de boss boavis ozomona siko avantage ya kozala na sepela TV e ya kaka ko sepelisa biso e ya kana makambo ko esengo makambo ezalaka hors du commun bo mona ngokana de boss boavis bo mona ngokana sepela TV bo ozongokana émission ya trop c'est trop mama bébé avu l'antenne to koleka makambo kitoko pena na koyoka na komona ozomona kimonerie ya bakisi yangwana na visibilité na bino moko lelo penza sangisela biso solution nini oyo moni eza malamu pona biso merci maman Bibi en tout cas ba solution tozana biso na obanda na tongo mama tanto la muki na tongo brosse tozi brosse à dents tozi pepsodent nini o to brosse à dents na mini to mona ba pepsodent ebele eza na acide na kati acide wana eza pe na moi bleach na kati donc eza vraiment malamu te
prochainement tantôt ya na omema ba différents pepsodent tout ça la démonstration au moins na bleach ndenge za na kati ba dingani wana au moins na Colgate to lingango mingi kwazala ki chrétien ataka ba dimi tout ça yango salela ki biso nzoka bleach azakane na kati bleach na kati oh là là to comparer on a glista biso za na glista pepsodent na biso yango wana eza organique wow na ba pepsodent soko ki osomba pepsodent na maman au moins ezaka na 3 couleurs mususu ezaka bleu boyoka sekele ba mama biso mutoke na kosomba dentifrice mususu ezaka vert ba dentifrice ya vert c'est que eza organique so au moins eza na couleur vert eza organique mama livre en tout cas na la sabino yango oyo glista oyo mona ngo eza vert et ba pepsodent mususu au moins ngo na place wana eza rouge par là ezolakisa ezali moni na bar oyo je crois tout wow yes so moni yango awa eza vert c'est que eza organique eza organique mususu o mona yango eza bleu ba mama mususu ko tala na minute onde eza awa tala pepsodent na yo dentifrice na yo so za ndako ndenge ndeko Henriette la maman ko landa biso tala dentifrice oyo eza ka ba mapasa mingi so ezali rouge bien eza bleu c'est que eza na bleach na kati oyo eza vert yango eza organique mama Martha Yolande balobi bo pikili ki bwa bokono bwa nzoto na ba dentifrice tonique la kaminu tozoko soka kaka ba acide na kati ya nzoto o mona ko komila nzela nzoto za ko lemba onika kiminu na tongo nzoko ndoti acide yo moko so mi bomene ya nzoto no kaka yo moko talaka déjà na emballage pour nini kuna ke ko tala retard mama bébé na ko somba kaka awa ya supplément déjà na za sir nango Arlette Kabe ozolanda biso depuis la France balobi benga tina numéro na yo adresse na yo osali online na yo ndenge koma na yo pe facile numéro compte eza no tchembo ba tindeli yo ba dentifrice to boyo bébé na biso za kaka 2 à 3 ans neni mwana mini nyose sina munoko mwana muke mini komi ko kwe ya kolongwa te mwana komi lokwa koko avant la nini wana dentifrice ndeko bebisa monoko na mwana ba mama likambo esengo boyo yo kozela susu nini ozoluka suba yebiso nini bakoma na tableau bazwa créer la charmante alobaka ce qui touche ce qui nini na ardoise c'est noir sur blanc clair maman explique apesi na secret na ye talaka soko moni simbo wana signe wana ya vert c'est-à-dire eza bien kozwa rouge te bleu to eza moins cher buy one get one free ozo consommer acide ba mama bébé ya yo maloba merci mama bibi par là na tongo déjà aussi au consommer bleach na katando eh là là wana pende bangisinga bino mo boyebi bleach na si bozo comprendre ngote mama bozo comprendre javel javel oto bana ko chia pena ya bilamba la kisasa na solo wana siko yo chake ona kati ya nzoto soki ei mama ndeni okufa vante c'est ça obando bosser na ngona tongo tango ozomela na basoi ozomela na basoi ile ozobrosa ona mai nini mama na mai na biso ka nzambe mama bébé biso nyoso ka ya mabe donc na mai lisusu mama sikoyo par là na tongo déjà sokoti biloko na nzoto tango kokita oye siko bifiena mila mwa tinanga yesu matina yo siko salele on siko na mai nini mai ka ya calcaire ka mai ya calcaire na chlorine wana après yango wana po lambe na obini pe lisusu tango obima wana pollution kotio na kata nzoto place ozoke na obela oh là là nyoso to wana eza vraiment mama bébé nza kolongola mo malembe na kata bomo na biso to zo meka olongola mo yo sa biso mo malamu pe pesa biso bokolongo no banzoto tokozala malamu vraiment mama na ngai papa na ngai ekolo na ngai congolais na linga bino mingi na za sur de na zo ba boleli yo mama moto ko pesa tu ba sekra bo ezaka mwana ozolanda nga malamu ndenge olobaki na mama na lingi na yoka na mona ya wana zo episa yo ben yoka bakamyo na zo episa yo siko ningi na sala démonstration ya mai bandeko la fois passée tant to salaki ya mai bandeko ba bina nga kete mama bébé mai wana to mona ki on pesa clarté lelo ko mona ma eza malamu mama bibi parce que atanga moko mutu soko yelinga biloka boy vraiment fona lukana yeba na mona stand la intéressé et loko nini na okotsa na kati nzoto na balobi tozo représenter nde toza boy mama bibi
eza biloko oyo tokotisaki na kati ya nzoto na biso yango moto esali tozala nde tozala eloko eloko oyo ozokotisa na kati ya nzoto na yo babi ozali eloko oyo yo oliaki lobi yango wana nde tozali ozomona oyo yango ezomonana par là tosala vraiment très attention na biloko tozokotisa na kati ya nzoto et surtout bamama na nga mpona bajeune na biso mpona bana na biso vraiment tosala attention mpona bana na komona na mikolo oyo ndenge bamaladi eza vraiment koronge eza vraiment kozala wana eza ke yo moko moto okei komisombela maladi na yo oye nango mpe na kati ya ndako na yo bamama tolinga koutilize mingi bleach javel eza vraiment malamu te eza bien te na bandako na biso eza vraiment malamu te eza kitoko te parce que ozo respirer pollution pollution eloko ozwango libanda obandi nango déjà na kati ya ndako oankese déjà na kati ya ndako na yo ebile ntango obima so libanda obebi kobeba vraiment eza malamu te tosala mwa attention na babiloko wana nyonso oyo ya mike mike oyo tokokoka kolongola tomeki kolongola mama eosala biso malamu eosala biso vraiment bien lelo démonstration na ye nango kaka ya mai lisusu na kosala démonstration ya mai mai oyo eza ya e-spring e-spring ezali maya filtre na biso wana bino filtre na bino mobosali otosaki la fois passée je crois mai nango yango oyo totie mai yango awa na kati ya verre na biso awa totie wana eza mai ya e-spring totie mai na biso wana oyo eza na mai ya pompe eza na mai ya molangi oyo ezaka mai ya pompe utilize yango kaka po esala biso tosala démonstration na mai oyo totie mai na biso awa totie yango kaka ndenge totiaki oyo ya e-spring na miso ya komona je crois différence eza en tout cas eza ndenge moko tomoni mama je crois yoza molobi na biso ozomona mai ndenge ka ndenge alobaka azalaka mpona bino bino mpona ye kimoneri ye nde azomonela bino miso mwa bino eye epai ya la charmante bibi swami tomoni mai nyonso eza identique ya oyo basombeli biso ya filtre na bango na oyo biso totoki na robinet ekokani lolenge moko voilà et par là toza na PDP PDP oyo eza ya bino ya ba docteur bon PDP eza chlorine ba mekaka eza ba tablette to mekaka menthe ya chlorine na kati ya mai na piscine je crois au mona ke ba bwaka ba chlorine na kati et désinfecter ba microbe bato basokolaki bato bakotaki na kati ya mai par là biso sikoyo tosomba yango mpona komeka chlorine na kati ya badifferent mai oyo toza koutilize eyelakisa biso soki mai oyo eza na chlorine obi eza na chlorine te faut expliquer bien pour maman mosusu bamonaki kosomba yango bamama bebakinamela ezaka mpona teste moni awa mama bebayebisaki biso tomelaka chlorine balakisi biso volume ya chlorine omoni ndenge ezali oyo eza pink makasi oyo eza mo pink desiko eza volume ya nini ya chlorine oyo ekomonana na kati ya mai voilà eza teste kaka ya komela te oyo namekisa bana nyonso bakokufa lokwa basoso toboyi problème oyo babaki na food supplement tomelisaka bana kopo totie chlorine na kati yango te mama balobi eza mpona teste ya mai toyeba combien mai tomelaka eza mabe na kati ya basanté mpo tolambelaka mai oyo eza na calcaire voilà totie sikoyo mbuma moko awa totie mpe mosusu awa par là sikoyo tomix nyonso mibale tomix bamai na biso wana tozomona biso moko na miso omona nde mai na biso oyo ekomi oyo koto oyo tobaloli boye de façon ke oyo nde tomixa kuna ekoma awa te voilà Mama Bibi, je crois, yo mtoza pembeni, tam so bandeki la musika, ba omona te pona caméra minda te mezo beta biso. Voilà. Oyo ekomi pink, ozomona ndenge ekomi ya likolo. Oyo etikalika pembeni, kelkaka ndenge ezali na. Voilà.
et par là to moni différence siko pa oyo nde siko eza na chlorine na kati omoni chlorine yango ndenge eza wana chlorine amount ya chlorine eza na kati ya mai wana yango mama mai oyo kokolingomela yango ti jamais ata kutuba mai oyo kokolambela yango nakoki kututende eza boda na boya yango kaka kibela et par là et ça c'est comme mai au biso to lambela ko to bati auto style la o ebima na ba robinet na biso ale to bakisa su na kati ndenge chauffer lisusu na banzulu ya bien te o na oboyelo ngona ndenge nini avant o melango lisusu na ketol. Oh là là, Nzambi, maladie na maladie, ba problème na ba problème, na kati ya banzoto na biso mama bébé. Ozalaki wapi banaka lo ko bikisa communauté. Papa non voit mba ko lela bi mamoyo. Awuti wapi la charmante yo ke na ka ko bukela bango wapi. Kala nyoso po nyo ipsenga te papa no alamba kaka fungoli robinet foi. Azuka mai pe alambi ye moko. Azo kipe na ete so pe mai esila ina ndaku azuka akopo atoki gu ameli na ye. Nzoka nde so ko kota kaka na kati ya nzoto. Eza vraiment mabe kasi maman nga bato to sala ne wana za malam te parce que maman ebele ba isenga ke non maman bebe nga na tokisaka mai nanga ou bien so na zo lambela biloko nanga vraiment ezaka kutoka to kaka mingi ye microbe kufi non chlorine ba maman nanga ekufa na nini na moto te to sali ba démonstration ebele ya chlorine wana totali chlore ndenge ezalaka ekufaka na moto te ato tokisi 100 degrés Celsius. Mais bato mosusu soki mwana botami mama bébé balobaka ke na hôpital olopesa mwana bamai tosombaka be Evian o Volvic o nini whatever eza mabe tokisa kaka mai otoki na pompe omelisi mwana nde yango eza malamu mpona santé mais alors que eza le contraire ya makambo mama bébé ozo expliquer biso o expliquer ngo pena nini makambo. Merci mama bibi na oloba boye vraiment na bosolo bandeko nanga mai wana pompe eza sako water nde baloba na monoko eza mai moko ba recycla ka onka e utaka na ba toilette otosukolaka e utaka na basike bele bomona mapena ngo pena la chamata benga ngona kombo na voilà ba tie kaka mama ba tie chlorine na kati ya mai wana ba tie na bleach po elongola ka ba salite ya onka mte balukaka ya onka mte zunga kana na ba salite ya bato anzela oh soki ya toilette publique ya bato hôpital donc nyo soki le kana mai obisto mela la pompe Nzambe oyoki ondeko toyeba vérité onti mai kaka wana kaka otosukolaka wana kaka osalelaka soki na deuxième besoin soki na besoin nini basukolaka ngo kaka bake barafine batie kaka bakisi na kati ale tozwi yango susu tomeli yango susu kozomona maladi place ezouta bosiko mai wana mai ya lolenge wana bayebisa oke ezwa bebe oyo abotami tokisaka komelisa yebandeko nanga vraiment totala to fait sur réalité en face totala réalité ya makambo ndenge ezalaka eza vraiment kitoko te ai yango ozomonaka mwana botami mwana azokobelabela okende na hôpital ozonga bapesa kisi oyo yango te balakisa oyo yango te okokomema mwana o mpa bafrançais biso tolela mpa bafrançais nga bana nakendaka na bango kaka mpa bafrançais mais mai donc mai eza malamu te na bafrançais na yo okosutuka kaka mwana cadavere mamelaki mai bautaki pa ba français ba mama eza malamu mingi te to contrôler nutrition na biso tozoka da kombo Nutrolight c'est-à-dire la nutrition nutrition na biso eza très important santé na biso kolia na biso biloko eza tozolia eza bakisi te eza donc food eza biloko donc ba fruit ne la charmante abaki ne bandeli o ezanga yo na nzoto o ngai vitamine C biso tozanga kaka mbebo kaka olongwaka kaka baposo air nyonso osilisa ba lips gloves nyonso esilaka te soko olingi mbebo na yo ekoma penda kitoko kaka na Nutrolight ba vitamine eloko mosusu te secret za kaka moko mama bébé tozokende ba vitamine ya komela namoni milangi etelemeli nga olokwa batono liboso na ngai yawa ya toilette soki ya spray ya nini mama na akoyeba te yo moko molobeli docteur expliquer non milango importance nango o eza na droite nanga. Merci maman bibi milangi eza vraiment important parce que yango nde mutu bandelaka ngo na kati na bandako na biso mingi tozolunga tolongola bleach ozoyeba te ke so nalongoli kasi bleach na osukola ndako na nga ndenge nini bakaro na nga eza ndenge nini mabaya na nga ekozilika ndenge nini boye c'est bien bon soko oza na ndako ya mabaya oza na ndako ya bakaro mama bibi molangi oyo ndenge eza boye eza bakomi multiple purpose cleaner eza pona c'est-à-dire triple donc multiple actions
okozwa yango soko sombi yango ozwi oyo eza lokola 100 okozwa yango 3 ou 4 otie mai awa na combien de otie mai na yo awa na 2 bar 1 otie yango kaka olongolaka mofiniko oyo otie yango kaka moke na 3 bar 1 etondi awa osangisa wana mai okosala yango salle de bain osala yango cuisine na yo pompe ndenge ezopompe soko otia yango partout okolemba konini kopangusa parce que eza vraiment concentré eza concentré makasi yango wana na concentration wana ozwaka moke otondisa yango na kati ya molangi na pompe moko mibale misatu okopompe oyo oza médecin ndenge ozali ya mama mpona basanté na biso. Merci maman Bibi. Okopompe yango na façon oyo salite ezaleli bisika na ozolinga osalina opompe yango na toilette na yo opompe yango osokola na salle de bain na yo tete ozofungola kaka porte ndiye ya pa solo ezopesa o déjà hello mama donc soka cheka leloko moketi soka atia nka moke aopangusa yango très bien aopangusa esili na cuisine na yo okosalela yango na salon na okosalela na batoilette okosalela oyo sikoyo eza bana bazebele kota bima na bamesa okosalela yango oyo awa na kati bamilangi ya boye ebimaka 24 milangi mulangi azobimisa 24 bozomona avantage na kati ya biloko toza pe na saving na kati ya mani po eza très concentré eza très concentré ngaso na sombi oyo nasala nango 2 mois na ndako na ngai pe pourtant na grande famille en tout cas nasala nango 2 mois ewumela eza très concentré na kati lodenge moko na oyo ya basani omoni ba savon na biso mosusu sokola na basani mama eza na chemical mama eza na chemical na biso toyebi te makambo nini to sala pendant combien d'années autant d'années yo moko calculer ka oyo saela na poto obana ko sokola ka na faire inga ka faire ezala na citron oyo ki siko importance pe différence organique ekutu na kati zate yo debisaka maboko te soki na saela ko pena maboko pembe lokola Arlette Kabeya na France nzoka ndezo consommer ka osoko soka kaka nyonso tu wana eza vraiment eza organique te fer ezaka organique te eza na chemical na kati eza organique te tandis que oyo eza organique eza na nini na ça de fait na kati nango te eza 100% organique okosukola nango bafruit na yo okosukola nango bandunda na yo osukoli nango savon sukola mama bébé mais food supplémentaire sona makamba ba savon liso to sukoli oselo te prochainement maman na melaki ba accident arrosonné problème ezate prochainement na osalela bino démonstration ya savon oyo mama na koyala ndunda mama bebe oliango mpe kaka kimoneri na trop c'est trop tomona mama bebe ndenge akoyanduka te tokotaleleka awa topese 10 minutes omona ekolongola omoni bafruit na biso eutaka misika na bibo ebaki bafruit na biso moso eutaka baaustralie moso eutaka basingapour eutaka siko ntango eutaka kuna mpo ekoma awa na fresh wana nde ekoma awa frais batiaka wax likolo nango babenga yango wax batiaka ba wax bapompa ba wax de façon que bapompa de façon que protéger comme awa ezala vraiment frais ndenge to omona yango ale to omona yango ele kitoko na uza fruit batiaka ba fruit belé batiaka tongo na leto nga pena ba fruit na ngala sombela yango kuna oyokio bon siko ntango batie wax wana likolo nzokande etonda nango ba wax etia wana mpo siko econserve yango edinozole Willy Claude Jama bangala lingaka fruit fonaki kosombela yango kaka kuna na leiton na depot wana pene eyaka kaka mbala moko na fresh nango nzokande waxing likolo nango donc tia azosukola azolia azokonsome yango epi ntango azokonsome yango elongwe te mais siko soko ozwi savon oyo organique ntango osukola omona ekolongola wana nyonso no namoni yango mpena nde etika na mai mama bebe next week tosala émission prochain lundi fo tomona kimoneri kaka na plateau ya trop c'est trop tomona bawaxing wana mutu mosu azoyoka waxing okandi o super wax te tokomona yango awa mama bebe po alakisa biso bawax wana ndenge ekobimela awa comme ça biso nyonso tobana kosukola bandeko la charmante aza asekisaka bino mpo alingaka bino mingi makambo mosusu toomona yango ndire
fani mais tozo comprendre te oh muto la le kara mais tombela kinaye to lia kinaye ka lobby nini ale kindoki azoki kosiki bota te apo alia kina tongo brosa da broselaki oh pepsoda saelaki nzoka acide kotaki eleki meke yo moko kanisaka acide bleach na biso ya bathroom ndenge tosalela yango nde totiaka yango na batoilet soki ezokota na nzoto ya motu réaction ekozala nini mokolo moko omonaka ake alalaki kaka kei o bamama yindule toye tokoki kotika soki wapi so na mana park so na finchli soki wapi tokokanga bandoki nzoka ndoki azalaki te ndoki ya liboso number 1 kaka yo bisombasomba bilialia food supplement yango oyo longolaka dosi deja ya baoyo ekota bachemicals nyonso ebimaka moko bwaka yango mpena loba mpena mosika na yo rejeta yango mpenza ndenge kaka nalobaka honorable eska alobi alinga bopeto alingaka kutu bokono te yango oyo namona bino bosomba na boyi nanga babenga yango la charmante ke yo ta ndeko moko na hôpital nakoya te mpo na ntina alakisi bino sekele na nga popo laza wana mukelenge balobi o le pape bozongola ka azoya kaka mulai secret na evana na ba neutralite aliaka nenzoka ba food supplement chaque matin ayebisaka biso trésor image kutolo bate yango trésor osalaka mokomso ozolala na studio amelaka biloko oyo na ntongo nyonso asombaka ne ba food supplement ayebisaka biso te lelo mama bebe ye moko aye kotikela biso yango na monoko ya ndako mama osomba te yo nani osoko sombi to zelo zwa zero kozela to bien mama charmante when it's too late time yango oyo profiter de cette occasion osombaka food supplement na yo tozokoba se kokoba la charmante alobaka ntango ezalaka ya biso te mama bebe ayaki mpo na yo nanga tozwa bwanya nanu nzongo biloko yango nazo répéter mpe nazobandela na bana nyonso bamelaka yango otyaki bleach moboro oyeba te mo nazoki ameli ozwi problème somba oyo balobi ya organique eza na problème te ata savo basani ekweyaki na biloko akolia mwana kokufa na ye tazani na problème te mama tokokoba se kokoba mama namoni mpe poudre kuna o matama sembe lokola mama bebe sekele nini kuna basuki barouge à lèvre nakomona makambo ebelebele. Merci mama nalingi nasisa na savon na biso parce que mama alem sa oloba savon oyo eza boye nasomba affaire nanga 1 pound oyo kutu mama oyo ovanda nango nga nasala na oyo nasala yango te plus de 2 mois parce que c'est on est 2 mois wana de 2 mois parce que ndako mun kosukola sukola ba na oyo en tout cas nasala nango 4 mois. Oh là là. Bon par là ce qui fait ça va prier à te pour ça marato et ça place à vente benga mama de boy prix na avantage so c'est déjà 4 mois au sombika mulangu na faire au changer yango combien de fois et aux consommer na maladie. Voilà omoni oyo so osombi yango osombi pe na yo po otia mai na yo ti awa mama charmante je ko ozomona volume mai utia awa yango tia nka awa ti awa esi na tango 1.5 eza vraiment ebele par là ekobimisela o milangi oyo kuna awa ebimisela ebele ebimisela 17 milangi oyo na moko ka ya pambo nga sombaki na save combien de bongo save ozomona mbongo wana kotindela tata mwasi azongisela ta bana mwa uniforme rentrée scolaire oloko obebisa ngo kana basavon feri on pesa ko feri yo kaka na kati ya nzoto yango oyo ba produit na biso ya moins cher otoza suna problème o likambo la charmante a ça biso trop c'est trop c'est des trop avec vous so bolingi na bino bokufa na bino moko ngala kena ngatina 100 ans tina 200 ans pona makambo kaka ngala ko umela na ngala mokili wa lingala ndanga tokeye food supplement yango pona biso moko pona bopikiliki bwa bokono bwa nzoto wa bino bozaka na besoin ya food supplement mama bébé à volonté. Merci vraiment maman mambo tuna pour na ba poudre pezanango ba foundation ezali ba concealer ezali ba rouge à lèvres ezali ezomonana oyo toza na poudre na biso awa eza vraiment bien ozomona eza pe munene na ba fashion fair oyo soki Mary Kay oyo eza voilà oyo eza foundation na biso eza vraiment ya munene eleki na mulanga black up donc na yebi kutu tena comparant combien de fois oyo eza conseil toza na conseil na biso eza vraiment bien yango mama bébé asalila eza organique toza pe
matama eza sembe neti ya bébé neti na fina yo mabundi toza ba rouge ya lèvre na biso ba gloss lip eza vraiment kitoko eza pe na ba prix ya bien pe umelaka eloko malamu o biso toza nango eza vraiment tala ezo last longa o eza kuna ba minda nango tango ozo se maquiller ozomona nde ezali miroir eza à côté et puis na minda ta na molili olandaka kombo to ngana sela ka Chanel ongai kaka na oyo ongai biloko nanga eza ka Yves Saint Laurent tozomona na Yves Saint Laurent eza organique eza o ba memeli biso eza organique eza na eloko mo artificiel na quantité eza vraiment organique et au baby sopété le plutôt kutu et au nourrir pour na yo et puis soki mbebo pasuka na malili yango ezo protéger les autres traitements bien toza na ba parfum toza na ba déodorant toza na ba il y a bien ba parfum minoko pour la bateau monoko teli pembe na no ochebo yozo so ala mutu mopesa mo panje ndi ozo tala eloko tozo kima nde monoko nchudi ba papa ba maman yango yo somba na moins cher o pompaka pe parfum na monoko parfum monoko pe ezalaka po bilo mse utande na kati ezobima oyaka koindispose baninga po solo wana moyete la charmante alobaka yango wana food supplement papa pompa kata ozokende pena ozoseka na couloir na baninga minu kaka lokola drapeau po se komi pembe lokola mbrela sombaka yango wana ekesala biso malamu mpe bikisa mpe communauté oleto bana kokimaka boni malamu papa na musika moye mutu apesa mwa bipwepwe eza te mpo monoko moye te mama bebe olobi nini en tout cas mama ya oloba mingi ezali nango tomoni biso moko babiloko oyo ekokosalisa biso na kati ya santé na biso mingi tomonaka wana oyo nazalaka na tension nango ekitaka te esilaka te bapesa oskisi ya tension bato badiabete non eza tension eza okoko banomela kisi ya vie te oyo naliaka susu mungwa te mponga tension nange mataka en tout cas biso toza na biloko oyo ekokitisa tension na yo toza na biloko oyo ekopesa tension na yo koma normal oza pre-diabétique oza diabétique donc tokopesa yo babiloko oyo ba food supplements oyo tokopesa yo combinaison ya biloko biso tokopesa yo en tout cas maman toza na batémoignage vivant namonaki mpe ngai ntango nayaki na Houston na réunion na bino akozwa mpenza biloko na ye azolia azomela en tout cas diabète mpe esili complètement mingi bakokota dutu baba te diabète esilaka te esilaka mponga namonaki témoignage namona ya bato ya cancer bazotémoigne kuna na conférence soko mpe olingi mama bebe opesa jour oyo esika bino bosanganaka boyanganaka mpona koexplike na bato bapesaka bawitness wana batémoignage bayaka eza na esika bakutanaka komona ngo jete oteta mosu eza kaka ye mpo kaka na koteka mpo na vente tout ça technique du commerce te bandeko nanga eza makambo eza sérieux la charmante alobaka avant ya ne loko il faut tester donc nga moko nazalaki moto ya yambo na nikeli mino nanga ka nde na mesana koseka pamba po modelo eteleli na yebi te so na comparer yango na nini car na biloko na meki ba vitamine C na meki di na moni ke na ko bomba nga moko te pona kendaki nga solo bisinga likambu Saint Thomas fona mona na ke na moni bikolo baso pesa ba témoignage onga la mela kisi pendant 5 ans onga la mela pendant 10 ans onga ikutu boy maintenant on a mela ki kaka biloko yo esili selinga maladi nanga bokono nanga esili to na moni na bite na communauté na biso eza na bato ebele o bazo souffrir na ba tension eza na bato ebele miso bakoma na bana miki bazo tia ba injection bango moko ba insuline pour na diabétique na bite mama bébé vraiment soko aux 8 ans les cas au EDP communauté na biso la charité bien ordonnée commence par soi-même banana nanda kuna biso avant kende kuna na ba nigérien soki na ba indien po aza sollicité na kena Manchester na moni maman na Manchester ngala kamwe na bibe yo yakati yawa o mama bibi nga atambola partout atabino moko siko biso na Londres na to bénéficier te bato Manchester basi ba sauter biso na ndenge ni donc ko benga mama aimé
aimé basse moi na Manchester soki bato Manchester bazali olingi oh ngana ndimite mama Gisèle Mutona Tembe na lingi na tuna mama aimé benga kaka mama aimé basse moi na papa Richard a opé so témoignage oh biso ba Saint Thomas to se belé mama bibi ndenge nini kaka yango yo eza ya ofele kozela kate ozwana no problème nde oluka solution baluka ka solution pendant que loko eza na nte olobi tengala mi soigner libela na se faire soigner pona sunga pe bande ko na ngai vraiment Daïs Keva l'homme propre et très propre bana ko sunga na kuna yo libota pe bana po bikisa milimo na bango o ngala mema kaboy o ngala kumba kabis na vanda ka mingi mama bébé ba hémorroïde pe komi makati na communauté o ba papa nyoso ba komi ka o ngai taximan o ngai uba o ngai bisi surtout likambu na bisi mama et c'est qui ces êtres resoigner pe hémorroïde ezali ekozanga te toza nango bakisi basonya ke hémorroïde en tout cas toza ezangité ezali yango likambu na bandaki koloba liboso mal bokona nyonso o tobelaka mama nanga eza deficiency ya ba mineral vitamins supplement kati ya nzoto na biso so tozozanga biloko wana yango mte kusaka biso na baboko mama bébé bo comprendre moi anglais belé moi français moi belé eza manquement ya biloko belé na kati ya banzoto bozangi penza na lingala bozangi na kati ya nzoto nozane eloko te ndeka papa la biso masoko ba ozane eloko te donc somba ba supplément pour ozora comme non supplément c'est-à-dire ça vient pour compléter na oyo yo zangaki pasteur Joël ngana bona nga o mama chouchou mama bibi poani olobaki te yango yo sekele na nga bomona kaka o lailai yo ngenga ka chaque jour secret na nga pona zora ba vitamine na nga na tongo na zora ba supplément na nga bandeko ba na France ba yebi sekele o bana kala ma grande sœur Valérie Pezo me disait toujours na tongo yo kaka bana moi goûter moi bo c'était le supplément oh bandeko ba pesa bana mais biso na Angleterre qui tire na biso pesa mo ndenge mususu tokendaka na ndenge banglais kaka mo loyenge kaka bon mobulu kande banglais bazala yango siko mama bébé tellement linga ba recherche akene ko koma tina sommet pour kaka sunga communauté ayeli biso ba bloko papa ngoma boza wapi bandeko nanga ba pasteur nyonso bo sunga tina l'église bo lobela makambo yo bandeko banda komela ba supplément pour ko bikisa molimo na biso et di nozel Willy Claude Diamant na répéter lisusu sombaka ba supplément pour osunga molimo na yo ba papa mususu pe ba koloba obiso to melaka déjà ba vitamine ba tekaka na ba London Ballet London Ballet ezalaka nango pona ba mikuwa ba problème belé neti mama langa Joséphine akoma komela mikuwa pasi hernios soka la muki kaka soki ba benga ngoni soki bouffer de chaleur na yo kango pe ba mama pasa nkenda ba mama Pauline Samba bouffer de chaleur bandeko bouffer de chaleur surtout eloko nini so komi na ba ménopause ba kisi yango to boy na biso ngai bouffer de chaleur o melanini so sombi supplément na yo o yo kano so ba bouffer de chaleur te mama bébé pesela bango na bandeko nyoso ngai ménopause bon en tout cas esali peza malamu mingi ndenge olobi likambo wana semaine passée tozalaki na nini ba meeting na biso tozalaka nango chaque mardi na Houston eza mtika te ka na Houston station wana tosangana wana chaque mardi de 18h30 à 20h30 donc à 2h du temps soko lingo ya omona et vous ala malamu yo moko yo moni o ba médecin bazaka wana ba docteur bazali ba nurse ba question auprès ya ba docteur ba oyebisa be doni nango to ko sala. Et puis les sous par mois tout ça là une fois dans mois pour ezaka UK mobimba ezaka Londres meeting à munene ezaka UK mobimba ba Manchester ba yaka ba Birmingham ba Wolverhampton ba Luton ba Glasgow en tout cas UK mobimba to kutana wana une fois par mois net na mois d'août aux allez 18 le 18 août to zala wana de 13h de 13h à 16h. Okay. Vraiment pour na opesa bato belé bayaka ba obaya opesa ba témoignage kenga na kina maladie boye o na zaki na ndo koza maladie boye na zaki na cancer e ba na mela oyo pona ko aider ba ninga mususu o azana kati ya bokonongo ya ye abikisama déjà na kati ya bokono wana ko ya ko mila kisa ko pesa biloko ni na mela ki de façon que ba opé bazana ngo ba meka ko mela de façon que ko bikisa bango eza vraiment malamu ba mama oyo omoni nzoto na biso ndenge za boye tango za kokola ba
biloko oyo botamaki nango ezokende na kosila kemoke ezokende na kodimine ezokende na kokufa ekomolemba soki osali supplémenté obakisi te na baoyo botamaki nango oyo elongwaki wana en tout cas nyonso ekende na kosila ekopesa yo bokona omona bamama mingi ekomi makolo mwa nzete bakomotambola tambola na bakani ozomona bango komosala na mawa mama namonaki ekala mingi te azalaki jeune ndeni elongi enuni kambala moko mama komi na kani na maboko esala mwa mawa na mwa pasi na motema yo mpo komo bango bien lobi ngai mpe kaka bakomona nga mpe la charmante na simi nzete sikoyo na wana eloko nini esalaka bongo ke okotisaki mingi ya mabe na kati ya nzoto na yo yango sikoyo nzoto edeklare elingi lisusu te ekomi sikoyo kosala malamu te eliaki malamu te ekomi kodétruire soki sikoyo osalaki prévention ya que non cellule na nga ndenge na botama nango nakoka koconserve yango ndenge wana malgré kokola malgré pollution malgré free radical oyo tozokutana nango ndenge okoki kosalela so oza kosupplémente oza kosupplémente oza kotia supplément na kati ya nzoto na yo en tout cas okogarde mwa nzoto na yo na makasi nyonso okozala mpe na bokolongono bwa nzoto bamama oyo tokomi kopusana na baage ya ménopause ezalaka nini na kati ya nzoto na biso eloko esalaka bongo bacollagène na biso bacollagène ekomi kosila nyonso to esili yango sikoyo ekomi kodeklare omona okomi koyoka moto mingi na kati ya nzoto na yo ozozanga babiloko ebele oliaki malamu te omelaki ya malamu te okotisaki nango kati na nzoto te yango tokomona human system na yo ekomi system na yo ekomi sikoyo kodeklare par là soki oza na période wana toza na bacombinaison oyo topesaka bato oyo ya ménopause wana topesa yo fruit and veg obenga yango fruit and veg enini oyo eza na bafruit na bavégétable eza na bapoteto na kati eza na bapetit pois babiloko nyonso wana topesa yo all plant protein eza na baprotéine mpenza organique protéine ya bien parce que baprotéine na yo na kati ya nzoto na yo nyonso eza deja kosila ntango tokopesa yo all plant protein oyo eza organique et au compléter na kati wana ekopesa malamu ali par là topesi yo sikoyo zinc oyo tobenga zinc eza minéral eza magnesium eza na kati na zinc oyo mineral topesi yo yango ekopesa yo vraiment bacourage ebele oyo énergie mpenza ozala elodi kambakolanda wana biso aza na posa nango amela yango mpo esunga système na ye amibatela malibela avant ke ya koma na bamakambo bamenopause amimelelaki na ye eza wana sikoyo osali ozomona avantage yango prévention ya biloko ya Jean-Marie na bar kangabi na kati ya bar king la charmante nga pena nazo sombela ba oyo yanga ba melango penze ebele lolenge na Mireille Diesa alobi nazo kanga ba vide nga kuna lingi kutu jeter par là c'est que ça au miliango en tout cas au sali prévention ana ménopause écolique au sentir en pété ozanuka nengo za ki fita za ki bonjenga nengo za ka bolinge na oyoka ngoti mama merci beaucoup mama bébé makambo vraiment il faut zonga kalisusu vraiment prochaine édition la biso ekozala campo bande kopena makambo ezosa les sengo mingi na motema na bandi ndeko moko ya mwasi alandi biso asepeli nango esali epende elenge abio nga pena na bana oluka makambo lundi okoya mama po expliquer biso na bana na biso ya basi o bazo banda ba période na kati ya mboko oyo tozomona bana mabumu pasi soko mwana bandi période donc okolala te mwana za mal à l'aise donc na asir biloko azangi ebele na kati ya nzoto na ye ba mama ebele pe bakoma anémique kaka na poto awa mususu okansaka anémique ne na baki anémique aza cirrhosel anémique donc SS o biso to benga alors eza manque ya ba fer na kati ya nzoto ya mutu donc na za pena na posa makambo oyo pesa na communauté na biso to komo chité vraiment to komi na suka ya émission na biso inardité ezala nango lokola 1 minute na kati ya média au monde ya makambo tango koma kitoko émission ekoma na suka mama bébé akozonga lisusu koya ko expliquer biso prochainement tozo pesa merci na mama bébé motema ya papa mputu balobi ndoi ya melaka déjà ba supplements oyo ya tozo moneka ka jeune mama bébé lutte contre la vieillesse
motema ya bato ya papa mputu alingi kutu konuna te po biloko nyonso ekotaka ye na kati ya nzoto. Fifi Chimbalanga de men tozomona azotanga Fifi akobanda otanga bana ekotanga ti 4h du matin 6 soit quelle classe énergie si la atteindre un secret na ye ezali na wana makamba bazing oyo biso toyebaka te yo pe na media olinga kosala ba rosinga milai butu mobimbo kolala te benisama omoni sekele balobi melaka bazing na yo pozala na endurance otelema pena lokola soldat ya makasi ya mboka wana tolobi un grand merci na Regina biso esimbaki masolo ya lelo sepela TV na pointe na pesi merci na Louis Bossi Tampene na pesi un grand merci na Aimé Bossi Tampene couloir des stars ya Aimé Mukolo merci na yo pe lokolo landi biso na kati ya bandako bandeko nyonso bokotaki la charmata mona te atanga na bakombo te na linga bino mingi bozalaka pona nga nga pona bino bakuku na bino nyonso de partout Gozette na lobi merci esiko zwami diakese libota mobimba ya badiakese un grand merci na bino ya Willy Church merci na yo pe lokola balobi kala mingi te extant vert ya yo mo yebi kaka mariage na yo kala mingi te avant mariage tout le monde a yo se rajeunir benga déjà zo ba supplément maman nonon petit zoa déjà ba supplément kanga ba vide nyonso to boyi jour à mariage obele la biso akenaki soki na wapi to lingi na biso problème te bana déjà comme la maman bébé pour non souka liloba souka pona lelo poto bi que to continuer et ça 2 fois le mois lundi prochain to ozala te mais le lundi qui suit to ozala na bino lisusu merci. Merci maman Bibi. En tout cas, esengwa mingi na bandeko nanga na lembi bino te parce que na linga bino mingi. Et puis nga na linga nanga batoyo baza na bonne santé. Et ça la nga mawa koyoka moto azobela na sepela vraiment na bana ye ba beli pona nini sosa maladie wana eza nini eloko nini na koko venir en aide nango eloko nini na koko pesa ya mela po azala recovered. Po ça nanga izala keto zala na nzoto kolongo no. Yambo ya kokoma maladie to te obela ya ngona tulinga kosala ba prévention biso secret na biso makasi ezani na ko prévenir balobaka mieux vaut prévenir que guérir parce que cure déjà ils ont et puis si comme ce qu'on a cure on peut dépenser belé mais ce qu'on sala qui prévention au quotidien la prévention libela te na bosu. Merci beaucoup par là ya ngona kopesa bandeko na mbote mingi en tout cas vous ala malamu mingi to landaka et puis ba o baza na ba question naza vraiment prête à vous répondre na ba question nyonso mutu ya nango et puis mutu nyonso aza na bokono wa aza na ngo vraiment ke zotungisa et pa umeli bambule belé ki bae baladi wana ke boye bona zwaka ngo solution te en tout cas tozana ba façon ebele et puis tango koyepa na biso o regretter te na pesi bande ko mbote mingi vraiment bolanda biso na bokebi nyonso o nyonso to aza na motuna toza wana po to répondre o nyonso to aza na kokoso na kati na nzoto atoza wana po na répondre surtout na bana to batela bana biso parce que baza venir à lobby wana ezala ya bango malamu baza écoute bango na nzoto vraiment makasi malamu mingi elo ni na opesa na bino bande wana na opesa na bino ka ba mbote ebele et puis batoli ebele to batela nzoto na biso parce que yango ne mtezo sala biso to zala malamu. Santé na biso toloba mingi kaka linga santé na yo kuba santé kuba nécessaire voilà ela ya ben linga santé na yo so lingi santé na yo za malamu lelo momeza ki ya yo merci beaucoup bande ko balandi wana ezalaki molobe na bino pe monoko na bino la charmante Bibi Swami bana Congo balandaki biso na kati ya de Boss Province Dixon Ntela mwana monga fula ya Tongo balobi Ris le Matadien azape wana pona biso ba supplément to bando tinda ngoka ndenge bozwaka Boss Province na kin bino pe wando somba ngope esala bino pe bien na kati ya Kinshasa pollution balobi akosaka na te mimi chibangu de la Suisse pollution wana okimisango kaka na food supplement pona lelo to komi na suka ya masolo na biso régie vraiment atie la biso dadino na suka bandeko tomonani lundi mosusu trop c'est trop et ben c'est des 3 avec toi Fifi Fema somba ba food supplement bye Papi Mouloko Bernard Ndita Poiti la cabine.
biliali ya bisomba somba nzambe na nga ina wetindaki nga nakisoma na bashopa bapaya nasombi soki na bachinois soki na babikulu oh my god ndai no shop yango epinara solo na matiti na okatela papa gwaka mabumula kati olelaka wapi bataba ya poso ezali awa eloko nini okoluka ngai sardi na nini nalelango kala ngai excepteur yango oyo nalie na makaya bo nalela na nini ngai ya bebi na kinshasa ngai ezali awa nyonso tokoluka solution na kati ya dadino distribution okende su watala yango Gilles Bavon Mambo, c'est un Moussambaï. Mana ngai na kati ya dadino shop oye ozwa charcuterie bapesi yo na bagan mpona hygiène yango oyo toza na babude tobanda olia na koro ya rouge baza nango awa o boudin noir oza na mposa oke belgique te nyonso ezali mama ngai dadino toutes sortes de charcuterie ozwango kaka na kati ya dadino shop chez dadino shop solution makambo ngai totala mbika made in Congo yango ombika batia nzombo na biso yango ya moto moko nyonso toutes sortes de poissons balingaka pene na banzete bango baluba balingaka tusha nyonso ezali awa bapangi ya zizolo bapangi na mwana nyonso nani nyonso kezola kolamba ngezola madesu ngezola sakasaka ngezolamba sakasaka madesu ezalaka na shop ya dadino nyonso kele bampangi na mono nyonso bampangi na mobango ya bandundu ngezola ti mikungu misili yaoyayi okoti na dadino shop bokuize boya ebele bamama bokende su we banduku mukuye dadino shop abomi masolo. La dame de la presse, l'étoile montante, la charmante Bibi Swami, à côté des Kabango. En tout cas, pour la première fois, la catalogue shop à Congolais, il y a biloko ya balobi dépôt dadino shop et distribution ya biloko nyonso atili biso pe offline o bakangaki shop omwana ke soma mwa moko eza te omela mwa ewaka te yango oyo toza na badiversité ya masanga nyonso natanga na bakombo te mpona salela bango publicité kati ya dadino shop. Jean-Louis Bikunda Chuchu Mwangae Landré Bilombi dadino distribution shop abana mboka na bando lukango banda kala baisinga kazoteka nyonso eza ya biso ya Congo bandeko nanga libulu pasi nanga banda lelo esili naliaki bilialia bisombasomba nakende mpo bapaya namona te nasombaka kaka nzambe ya ngai ye dadino personne ne répond.